Ibale ya mibali wana. Na lingi bakoma bapede. Sina saki pe onyostu ngangana alubai nanga na sala. Na moni ba onyostu tu esimbi. Ba faire nyonso tu nazalaki nango par terre. Ne na bibona ya no lo baka vérité po bala nanga pe bakangwama. Parce que acte sali eza acte ya ko condamner na dernière énergie. Baby ba am ya ngani ya nzambe ndenge obebisi yango boye. S'il vous plaît, bayoka ga leki. Hein? Bayoka nano oyoki nano makambo oyo be anga leki te. Fils, pardon. Le quoi bino beaucoup mieux problème bino pour disposer ma vie à Batu. C'est là nano. Na problème non poursuivre. C'est na comme na point oyoyo. Non kokate, non kola na te, non kokate. Et non bon et si batte sous la vie. Et le c'est malin beaucoup même fait des agresses na ngai ba na ngai. Mabote moi na robota mabote. Le papa ne pas à bon moi était d'accord ngai. Obi mana pas commissaire yo pédé a commissaire ngate. Vie oyo ko étaler na télévision ça vie maman na. On fait ça na fait. Ah, on fait ça na c'était. Eloko na koloba na ezali mama asali malamu ndenge ayekotubela. Alors yo koki ko limbisa ye par rapport ya oyo azosenga. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobotate. Ndiye yango kotala keboka bwana. Eloko ni oyo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance sur la meilleure de chaînes. Nazoki m'appelle moi Mingi. Bobengi Papa Chic Moukadi pour savoir pourquoi donc balancer ba émission té bon ba résultat il y a ba travail ou pas de ça là pour aménager plateau comme un professionnel. Mesdames, messieurs, avant de commencer cette émission d'aujourd'hui, je tiens à remercier tout d'abord notre sponsor officiel. Il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le sponsor officiel de cette chaîne chez Bisso Télévision ainsi que cette émission Bravo Jésus-Christ. Bravo Jésus-Christ, nous baké. Dozong saramaton depuis ma sansoli et pas yemoko yemei parce que y a pesi biso nyo sotana bosenga, on va toujours que a pesi biso pe manabomoi a pesi élévation, a pesi succès. Oyo tokote la bana kwa ngangate. Ba misu ba ko lala na butute, ba misu ba ko lia ba déchet pour ba so succès, mais biso tozu yango ya ofele. Raison pour laquelle na benga ka sponsor Nangai Moko, Peso Linga comme sponsor Nayo, Belelaye, Ye Azapona Motonioso. Alors, mesdames, messieurs, je tiens encore à remercier Motonioso Haché, la main dans la patte, Papa Blaise, la Pétion Bote, Sika Ozami, na Lolenge, Bo Sungi Biso, pour la réalisation, il y a aménager plateau, na Biso, il y a Bravo, il y a chez Biso Télévision. Je dis un grand merci, Naba Héros dans l'ombre, na comme on a prise de vue, Papa Zara, Azaliwana. Na moni assistance il y a ndeko na biso Jacques Milambu na moni na régie finale Dinige Mosolo et également notre cordon Elias Sinanduku na pesi mbote na ba oyo nyoso pe balingaka biso oyo ba participaka na évolution il y a émission yo Bravo Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, dans cette émission d'aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous le présenter. Je ne suis pas seul, je suis avec Thomas Fabien, c'est avec lui qu'on va essayer un peu de parler. Na maïma koleka na vie ndeko na biso ya mwasi donc pourquoi aye komona biso mais avant tout na ko pesa Thomas Fabien Maloba. Thomas, bonjour et bienvenue
na émission Nabiso Bravo Jésus-Christ. Mbote tout d'abord. Mbote, Papa Chic. Voilà. Batouba regretter Thomas Fabien. Et ça dit saturation, il y a Bapel, parce que la ligne est aussi que Batsuk Bazuyote, Basu Mama Richazali, Papa Eric Azali, il y a des serviteurs qui peuvent aussi aider les gens dans Maïmatali prière. Mais à sujet quand même, avec moi parenthèse, quand même dans le Sambo, pour tout côté dans Mozindo, il y a émission Kwalelo. Merci beaucoup pour na maloba na tondi penzambe tokoki ko sambela pona kotika émission lelo na maboko nzambe to sambeli nzambe ya bikamwa kolo Yesu to tondi to commission Seigneur pona moment oyo Seigneur to inviter présence na yo na nyonso ekoleka awa parce que zali musala na yo tozali comme ba simple échantillon oyo tena sa mokili pona kosala ezali musala na yo kolo Yesu pesa biso mayele pesa biso sagesse nyonso tu ekolekawa ekambama na nguya ya molimo mosantu na bonde ibongo na kombo na Yesu Kristo netolobi amen. Amen. Merci beaucoup Thomas Fabien. Avant d'appeler sa maman Maloba, mesdames, messieurs, je tiens à rappeler que orphelinat Bravo Jésus-Christ ils ont mis na commune Yamatete, quartier Viaza, numéro 27A. Donc référence aux Anabanono Matete, au Sénétro qui est là city train, mais sont commis après 4 avenues, Botuni, quartier Viaza, parce que là-bas il n'y a pas d'avenue, il n'y a que de quartier, numéro 27A. Ils ont mis Bongo Wana. Le Motonios Alingui à soutenir orphelinat Labiso, vous contacter là-bas toujours Soko Bengi na numéro na CT ou Bengi Mama Witch à faire parvenir ngai lisungi na yo pour que bana wana bazanga ya reliate. Et j'en profite aussi pour saluer partenaire na biso nyonso ya groupe Bravo Jésus-Christ et nous sommes de cœur avec vous, hein, maman Cécile, elle vient de perdre sa fille donc Nadège, nous sommes ensemble la bande après émission awa pour que toi assister maman na biso na cinquantenaire. Alors je m'avais dire bonjour, la grande bonjour et bienvenue. Et un bio na émission na biso. Voilà, comment on nani? Voilà. Munyo yero mon abiso. Nini ememio na ati ya émission na biso. Yama no banana ko singa no bodindi sina ukili mo bana likambo na koloba. Ede na kota non koto ya famille ya mobali na ngai. Na ona koloba na ebiki ezala eko choquer bango e opesa pasi ya makasi. Biso na wana ezabo. Et totambola kana ba mokili yango azali na camarade mombe camarade azaki na bozwi ana azaki mingi kotambola naye nazaki na sima naye lokwa komemaka saki omoni komemelaka ye saki esimba te epuis na libala nazalaki na makambo nga nalingaki ekuta nga na kati ya libala nakite aye koyebisanga bi mama soki oza na mwa moye ya mokie ya kokendaka ta Dubaï, le quoi on a qui est à Dubaï, oui, pour ça l'effort, tout le monde. On a fait ce problème, mais c'était dans le côté comme moi, babylon américain que on a ça en de façon, peba pour ça la ta soana. Na t'équipe na ici mobile na pas pesinga akarabi ça problème tout le quoi muninga na qui est derrière quand tout le monde a makamde za la na libota na e. Yo pesu ko o kende o bando sala, ils ont un problème te na pesio, nzela pesinga penzela. Premier voyage toqué. Sali kande to sombilo kande to sombaka deuxième voyage na moni avec ofungola ngabi ngana ebisi biloko na kenda ndena yaki nango ndenge ni makamyo surtout na sala ki na moni penza esimbi te ndenge kanga na zolingela ndena zo moni pa na yo epa na nga esimba te ebala na te quoi abina ngabi te kanga motema moni so to ke deuxième tour oyeba ndeni to ko sala nga pe na kanga motema na deuxième tour on peut ko rater ekokito ekokini comme atokomi ayebisingabi si ya moyen ngai nde na yaka na nga awa makota na nga ba makambo na ngai awa soki pe ozala makasa okota kota ngabi likambo nyonso tu ba meka kaka na meka na ba iloko nini eza na kati okota tokoti kokota ngo tokoti te ke o ka dans les vides boité to kende panganga nde ba ninga bazaka ke oke kozwa kisi do to kende kozwa neti kwa kisi on tokoti sololi na nganga na comme ndenge kama kambe ezaka kenganga sana ba bosenga na ye ya liboso nanu abitanga biso oli makamne ke liboso vite
il faut olongola na mobali na yo mobali na ona no akufa natali mobali apesa nga accord ke kende kaka ye wana na banda na ye natali camarade na ngai abi na nga ma chérie ndima na yebisi nganga na d'accord na ndimi ntango na ndimi osali makambo oka ndenge ezalaka ekabanga tosali ke na sacrifice mobali na nga kwa mobali kozonga tozongi apesa inge eloko elamba moko boya bien vraiment ke base moko ya bien ke mobali soki alati yango nde eza prise ke ya suka ke ok tokokabwana nga na mobali mpo akufa na ye mpe mobali mpe ayambi nga ka ndenge ayamba comme d'habitude tovandi nazwi mpe base napesi ye mobali mpe alati eleki 10 jours 3 jours mobali akomi noka bien te mais nga mokanta moko nayebi déjà ke eza ngai motu naosaba makambo wana nyonso tu eza nga motu naosaba makambo wana nyonso tu nzambe eza nga ni motu naosaba makambo wana nyonso tu mobali akufaka te ayekokufa mobali ntango akufi topanzani nde ezalaka ke bakundi mobali makambo nyonso to esali nini esili tokontinue bafaire na moninga tokendaka naye komona ke ntango mobali akufi bafaire ezalaki ya komata namoni sibiti bafaire esali nini elali lisusu ngabi te lokola tokende turo nameka kozonga kotuna ye ya lobele nanga kende alekisa mobali ke makambo yekele liboso namonaki eke mikolo eza ya oyo namoni makambo esimba lisusu te ogiste eza nini nazonga natuna ye soki nakoki kosala manière nini lisusu kokoma nakomi nayebisi na explike mpe maître na biso wana au place tokenda na nini. Maman, courage, ça l'effort, il y a pas comprendre les kaki. C'est très important pour nous. Si autant on peut te commis, tu voyager du sous te commis pangangana, aïe singa bi makambo chité, et singa mouvement mususu et salama ngabi mouvement ni susu nini e salama. Oya motu ezaki ne mobile oya pesa inga makati wana binanga ke kende banda ko sala banda ko lukambo de façon que biso nyoso tout vivre to zala bien. Et puis que famille mobile na ngande ezali a ko malanga no bima. Ezali un problème makasi. On s'est ngabno de bolibisi bien avant pour me la ngante. Ikoyo. Beta, zala calme maman s'il vous plaît. Muto komi na voyage auto kende oya ngangalo binanga kabi esengi to sa mouvement mususu ngana tuni mouvement ni susu to ko sala abinanga bi ozaka na bana 4 ngabi wi na bana 4 ema uko sa pesa nga da makambo liboso na moi ketanga lobi suko na bana 4 moi pena ke aloba makambo oyo eza bien ya vie na ngai donc o sa pena makambo malamu na vie na ngai esi mo sa bani bale ya basi ni bale ya mibali wana na lingi bakoma bapede sabi olika munene bwana obandela ondenge nini ke bana na mibale bakoma bapede bana nga bana mibali bapena mibali ya solo po bazoka de aba chéri na mona ga de aba zoka de aba chéri siko ekokoma ndenge nini bakoma bapede voilà abina ngabi ya gravité na mona ebinde nyosa mais elo na olobana yo omoni eloko ya liboso bana ava bakoma bapede yo moko mutu okobanda kobima na bango ngabi na banono ndenge nini nga na mwasi to bango babima na yo te mais yo ngai na bima na bango pena komisa bana nga bapede ngai na dinga na za mwasi na mobile te na bano bima na bana nga ndeni abi na ngai okosomba peni électrique ngabi nsambe non bana onde impo baba nonga na boti bana na luki ba makambo no so na luka ke pote bana nga bazwa bazala bien siko kaka ngamu na sacrifice pe na mobile kaka ngamu susu na luka suko be sa vie bana nga na zo luka ke bana babonga na okokate abina ngabi okokaso ningo ke liboso omona nde baninga ba orule baninga ba osala il faut saka eloko ana ngabi et pour mesati na ozwa makasi wana na kosala karapo na pe na shoti lokwa dansi na kotaki
na mwande na bima te poste na bimi na ebi na ebi lo comme na te na kende kamba moko ayi ko pesa nga susu ba biloko moko biso ko telika bana ko lia bana so ikaba lie yo moko omona na yepe tant to zongi na voyage to zongi pe koma to komi bana pe bayali mama tout nde la ko ye voyage pesi bana o mutu ni loko oyo yelaki o asenga ki boyo o asenga boyo o pesi bango nyoso to pe na zupe na pesi to vandi ngaka mona binga mona bilelo nga mona olamba na koti na cuisine na lambi na teba na ngana biboya to kolia lelo ensemble même mutu na siete neko sina saki pe o nyoso ngangana alubai nanga na sala bala pe bali ko mi na butu ke il faut ngana sala opération o nganga alubai nanga de façon que pour makamango sa nini esimba esala na zo o ngana zaki nango oposa na sali pe moni pe simbi na banene o ya liboso ya mwana ngai mobali ya liboso na moni pe simbi ye pa moni nango normal na mi vend pe na moni ke esimbi na kepe na o ya mibale susu pona bota ya liboso mobali ya mibale mobali bo batikali na simade batali basi na moni bango surtout esimbi ko mosala ngondenge kaka ngangana ayibisa inga soki na lexi mikolo na sali au fil et à mesure na osala njoka nde bana pe bazokota na ben wana bana bakota na ben wana bana babimi ti libanda bakomi kosala eloko yango ti libanda bana pe ça veut dire que bakomi ole basaka na yo bake ko développer un peu libanda bana bake ko développer libanda bana basali makambo wana su libanda bana bakosala makambo wana su libanda nde babimaka oya liboso ya mobali nitambola kanda akendaka akekutana na mosala nzambe bongo mosala nzambe ana atalisa biyo ayebisi ye telemana yambe kinoko bude po amoneka mosala nzambe oka wonka basala nzambe azaka alati chemise nelemba parce que yesko mwana nga moneka alataki bien koleka mosala nzambe ayebisi mwana telema mwana notema leloni na omona eloko etelemisa ngai epa na yo te abinzamba olobelanga kati na yo abinzamba olobelo kati na tanga okilika kwa nzambe 6e instance ya kibomoto ya kimobali oyo ezalaka na ye ezongi ye directement subitement ezongi ye tanga ezongi ye mosala nzambe na ebisi abi yo foleka na badelivrance yo fosala boyo nde ezalaka na baeglise kande esala nga pe na yedelo te nga pe kana fana ndanga pe na continue misala nanga ikoleleki na pomo luka ya lene nanga mwana nga liboso omona su mwana te namoni ka mwana komenga mama nanga na kati église na préféré mikolo na vana na kati église mutema ebebi ngai kadi boye mwana oyo alingaka bese makambo na ngai te ndenge nini yakomi na likanisi ya kovanda na kati église ndadangelenga bebani neni na kati église makambo oyo noza nango na kati babien oyo eza awa est-ce que na kati église ezali ndangeli mwana abinanga mama oyo nga nalobi ya mwana vanda na kati église na mitali na gauche natali na droite natali na liboso natali na nsima na choix eza te soka bovanda me nga mpe nazokontinue misala na nga epa mwana oyo mosusu epa mwana nga mibale ye mpe azokontinue kokeke kosala yango libanda sikoyo namoni bafere nyonso tu nazalaki nango par terre sikoyo navandi na mituni oyo nini ezeyela ngai mbongo ya kovoyage lisusu eza te ke nazonga ata po pour la 3e fois pas mettre wana de façon te ba manière nini lisusu nakoki kosala mbongo ya kovoyage eza te makambo ekomobeba donc makambo tu ebebi ata mbongo ya kosomba ata la gomme wa pamba nakoma ekokeli onini memi oyo ya makambo na eloko ebebi nga awa namoni ke ole nakufa na likambo wana na motema na ngai nakozanga nzela ya lola nde na bibona ya nolobaka verité mpo bana na ngai mpe bakangwama makambo nyonso tu ekende normal nazongela ata vi ya zero na kati ya bonzambe nalingi yango na ye mpo basunga ngai basunga mpenza na mabode mpo na ngai mona okoka te yango na ye pa na bino de façon ke booripoarate ngai. Merci beaucoup maman bandeko ba bolingo boyoki lolengi mama apesi makambo alobi wana c'est très profond ya mona pesa Thomas Fabien Maloba
Amika Koloba en tant que serviteur de l'Éternel. Ndeko baye sikoyo, oyo ba moni mission egoleka wa sikoyo. Maman a un problème, a le biboye. Azali komemela maman moko sac une amie azali na ba faire na komemele sac titi a développé yé ba kota ba faire encore. Nzoka camarade assez abeba akota bikota kota ya yeba kate et tango atuni moninga yo kopela boye ndenge nini osaba mbongo boye ndenge nini moninga fungoli ya bingai nini na boye na kina hormone un marabout un féticheur yende mtapesa ngai succès na zanango mbongo na zanango ye pas zaki d'accord ya rogende kokota na ba secte wana et tango bakei de ba voyageur bakenda ki ya liboso et féticheur asengi alekisa mobali na ye asalaki yango apesaki mobali na ye aleki monaki mbongo pe komai koya ayoki solo ya mbongo ayaki ku ya mbongo boye ba mbongo soki komi pour zala sambongo ekomaka place okupesa n'importe quoi pour que oza garder position na yo ye azali na besoin mata sokoleka amoni ke belse nino ya nde balobaka diable apesaka na loboko ya mwasi po ya récupérer na oyo ya mobali nde deuxième fois baye kopropose ye pa féticheur esengeli akomisa bana na ye bapede donc asala peni ya plastique ye moko bana nanoko coucher na bana ya mibali avant coucher na bango atielaki bango quelque chose na bilei oyo bana ba perdre conscience bakomi na esprit ya pédophilie oyo ba homosexuel oyo boyokaka balibaka na mibali bana bango ko se limiter pa mama te baketi na balabala kokende ko partager ko sala n'importe quoi pona ni maman a sacrifié ki bango pona mbongo tango pe mama azui elengi ya mbongo bana pe bakendaki kokutana moko na bango akutanaki na serviteur de l'Éternel nde akomaki kova na église moko atikalaki nde mama amoni ke bozwi yango ya asacrifiaki bana na ye oyo asacrifie mobali donc ntina yango na bozwi yango mpe ezate diable akosie peuple de Dieu tofongola miso parce que tozala influencé te na bacamarade parce que les amis tozala mpe na système ya koenvie te l'envie et où on a place on peut être ko supporter. Alors mesdames messieurs, c'était ça l'histoire de maman et l'homme de Dieu Thomas Fabien en tant que serviteur de l'Éternel ni nori ko lobana maman yambo to ko tsape bana na ye ba meka ko annoncer bango makambo asala na nzoto na bango pe annoncer lolengi ni na lekisa papa ya bana wana pona bozui azo succès azo mbongo ya marchandise. L'homme de Dieu to pesho maloba. Merci beaucoup Papa Chic koyoka likabo e mama na biso akomi nango eza penza pasi mingi parce que même Bible ezotalisa biso yango na Jean 10:10 ezoloba ngo clairement ndenge lobi les voleurs ne vient que pour voler dérober et puis égorger. Mama na biso tellement envie et vandaki mingi parce que na kati ya vie oyo beaucoup plus esengeli muta se contenter na oyo azana yango uluka ubanda kolula oyo muninga azana ngo lulenga zweli yango okoyeba te tout ça eza ba touche oyo monde des ténèbres esimbisaka bato yango zomona même mobali na ye alekani na biloko mwa mike mais so tali na kosala na lise ya makambo nyonso asali lelo se retrouver na rien na maboko. Or tout ça eza kokota na ranking na Nzambe parce que tout ce qu'ils ont fait na bananaye ce sont des choses oyo Bible kutu liloba Nzambe ezolobela ngo donc ese dana kango déjà ou ta éternité donc avant existence ya makambo nyonso tout a été déjà condamné parce que pratique oyo asali na bananaye eza oyo to bengaka la sodomie oyo ya asali na bananaye. Or eza kutu donc mutu azolinga koyebisa Nzambe ke Nzambe ozano iloko te ndenge lolenge yo kelinga boye na makambo osali opesi nga oyo eza insuffisant osali yango mabe yango ngai esengeli na corriger le na lolenge boye pona zwa boye parce que oyo opesi nga ezali mabe mingi yango moni même Lévitique azo condamné yango Lévitique 18:22 azo boye yango relation sexuelle entre mibali na mibali donc ezo mema malédiction ezo mema abomination et loko na koloba na mama ezali c'est bien koya kolela pana biso mais ya mutu ezali est-ce que o regretter na makambo oyo osali parce que vie oyo
et sukaka awate. Il y a aussi une seconde vie oyo ezelaka biso na éternité. Siko ezalaka beaucoup plus évalué par rapport à lolenge osali marche no awana sa mokili. Parce que lolenge osali marche no awana mokili, un, au détruire o ezali bikela moya batu ya Nzambe, deux, osali o to bengi perte de vie, olongoli mutu na mokili à cause ya bozwi. Il banzambe zota biso ke à quoi sert-il d'un homme koluka ko gagner biloko nyonso ya mokili mais abungisi molema na ye. Ndongo za ndingo bokendaki soki ndako ya nganga wana nazokamwa bandeko nanga makamusu bosalaka. Ozokende kosenga bozwi epa ya mutu mo boye oyo azali mutu lokola yo. Comment se fait-il nganga wa ko peso bakisi ba mbongo ndenge bokenda koluka mais ye moko azana na mbongo ngote. S'il vous plaît. Kisi na vie ya mutu ezaka na eloko esalaka eloko te. Ndenge mutu azaka oyo neti ndenge makambo eleka ba twana simbi. On na kati ya monde spirituel nezaka boye. Soko ozana eloko te kati na yo. Ata ba peti yo kisi ya ndenge bozolo ba kisi ekosala eloko te likolo ya vie. Donc tout ça ezalaka oyo to bengaka na kati domaine médical ba peti yo eloko mo to bengi ba placebo. Donc ba travailler ka sur énergie ozana okati na yo ya nde bimisi makambo nyonso. Alors esengeli o se repentir sincèrement. Sincèrement. Nde yango ekozala pe lignée ou ekoma délivrance na kati ya vie na yo. Parce que acte osali eza acte ya ko condamner na dernière énergie. Webi ba am yangani ya Nzambe ndenge obebisi yango boye. Webi niveau boni Nzamba ko ikozala makanda na vie na yo. Olelaka po olakisa biso mao oza na ngote. Mais lele na premièrement pona sali na yo, oleli pe pona sali ya bana na yo. Ekozala malamu pona vie na yo epika. Parce que bilulela eza eloko ya mabe makasi. Selon les critères o Nzambe tango a tracé makamboyo eko empêcher mutu azo bokonza likolo, il y a aussi l'envie eza na kati. Bon eko empêcher mutu amona bokonza likolo. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Banegma Bolingo, je rappelle que Tozala Bongo Nambujuma ici, Dieu le veut, 30 Oyo. Papa Chigazoya, Banambujuma, Tozoya Bujuma, vos délégations, Thomas Fabien Paozala, hein? Donc Papa Eric Paozala, Tozala Wana, To Sololat. Toi, à la sport, il y a Orphelinat, Bravo Jésus-Christ, Nasenga, Orphelinat Wana, Ezapona Bisso, pour soutenir ses enfants. Anabitike wana balbara kolena bala bitike nabo baksa mingi na boye bit tout l'année on se retrouve pour la suite de cette émission bien sûr Bravo Jésus-Christ obengela ngai afana modi vi na ye ala mo sina kata kama tebi misai sukoi mbote bana Nzambe nyonso ezangai wabino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana Nzambe nyonso kolesa l'orphelin kolatisa l'orphelin ozodefisa Nzambe tango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa Nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromesi na ye asalaki akozanga te kofongolela yo na nimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofungolela ba porte akozanga te kobukela yo ba hotel oyo etongama depuis bomwana kilo na tango oyo komi na yango molimo mosantu accompagner et toucher mwana Nzambe moko mpona kopenser na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. obengela ngai afana modi vi na ye ala mo sina kata kama tebi misai sukoi
De retour, mesdames, messieurs, c'était le spot de l'orphelinat. Bravo, Jésus-Christ. J'en profite pour saluer Maman Sheila Mwanda ainsi qu'à son mari, Pasteur Stani, Oyo Bazuli Kanisi Balamu Yakosala, centre de formation pour Nakosunga, Bana Betike, des orphelins, filles mères, délaissées. Donc, coup de chapeau à vous, Pasteur Stani, ainsi que votre femme, Maman Sheila Mwanda, pour la initiative Kitoko, centre de formation, ils ont la monga fulawana. Donc, d'ici là, beaucoup je me suis boire un mot affiche pour que vous ayez un renseignement sur centre de formation où Maman Sheila Mwanda a en place. Félicitations à Bino. Voilà, mesdames, messieurs, sans plus tarder, au côté la Bino, Bana Yabama, où dans le plateau, où Kabangope, puis maman informé, Bana Lulenge à détruire vie la bango, mais naïbi que na Christ a restaurer ma vie na bango, ma union sur les cas qui et le sens de fait. Bon, côté la bango, s'il vous plaît. Papa Zara, côté la bango, s'il vous plaît. Yaya, bonjour et bienvenue. Bonjour, vous allez bien? Maman. Yaya, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, s'il vous plaît. Maman. Bonjour, s'il vous plaît. Bonjour, ici. Vanda, s'il vous plaît, chef. Pourquoi vous vendez? Comment est-ce que nous vendons na kuti maman na problème la plateau? Problème té. Tu vas expliquer que si maman au lilat. Et c'est nous maman au lilat. Je vais expliquer s'il vous plaît. Na yambio? Problème maman. Na yambio. Problème exacté. Problème exacté mutazo lela. Toujours solo la entre biso. Na makambo il kaki maman za la bosinga solo na bino. Maman linga bino mingi. Donc alingi asolo la naye. Asolo la biso. Asolo la bino voulais-je dire. Bon so maman a besoin solo la biso, il faut asolo la biso na plateau na chaîne de télévision. Est-ce que ça a sens? So dit maman na yo, a besoin solo na yo. Il faut aller solo la na plateau. Maman. Fils. Pour nini on a ndako ko gérer té. Fils. Je na mère ndako yo kanga ite. Oh. Je na mère kamona ndako bo. Ya yo zali mo yona yena za mukolo. Ah yonde yaya. Ah d'accord. Ouais, tout na maman bosola. C'était pour nous là. Et puis les places qu'il y a maman. Ce qui n'est pas problème maman, na kata ndako mo ni senso bana yo ni bosola mo etake mais attends, on te reçoit là, tu vas faire, tu vas libota. Ok. Maman, maintenant, s'il vous plaît, maman, il aura sali oyo, aïbi le pourquoi, aïe, me mais le pourquoi nous avons mabé? Est-ce que vous pouvez dire maman na yo? Votre problème. S'il vous plaît, bayo kagana no oyoki na no makambo te naza yana yo naza yana yo tout simplement yo zo boya ngana koza yana yo te fils pardon hein fils on a la mbola bon fils pardon hein Christ ah merci beaucoup merci beaucoup donc yo moni makambo eza merci beaucoup Chris non poursuivre bien pour disposer ma vie à Batou c'est là na problème non poursuivre na problème na saloni na ndebo lesi maman na na plateau et quelque soit grand-mère il y a problème donc biso doit être compétent c'est ça ba voter zanga moko maman montaye ko mona biso on a bien nego Chris est-ce que l'on a canal biso est-ce que l'on a canal yo maman bengeli yo est-ce que l'on a no kanda ah nzambe yo kana maka mama zolela bo moni mama zolela yo oningo kana mama akoloba te ah nzambe nzambe OK mama bana na yo bazawana essaie un peu de parler avec eux mais na kosenga biso to za kimia oyo mama osala c'est pour votre bien je répète encore pour une fois donc maman a exposé binoté Suki boli elo mo ba diffuser wa exact. Mais lequel en français mususu. OK, voilà. Lequel en français mususu eza exposition té. Non, il y a on a le biboy. Elo mo ba on filme pas, on fait donc ça dit que ba 4 c'est le ronyo so wa exact. Est-ce que son amona on a TV. To solo la nanu malemba s'il vous plaît.
Et vous la télévision. Est-ce que vous avez maman, tu vas s'il vous plaît. Maman, bana na bangwana so na biso ye. Lukwa kwa mangwe senga yika il faut ouais na chaîne à télévision. Siko toza content loba. Chris. Fils. Wa bana baraboti. So na komi na point oyoyo. Non ko kate, non ko la na te non ko kate. Et non bon est simba te sou na vie na ngai. To yebi ke tozaki na mbongo. So mbongo si bilo so yo na chaîne au de pour nous la tout hospital. Na pena mo toucher mbongo mama la la nsala. Mais so to yebi ke to na shit. So na moment où ya bana ngai. Bana ngabo je espace au limisanga. Même que na mama mabe na mama oyo. Mutu no so loba na ka mama mabe atala lobi ndeni mutu no so ndimanga te mama mabe na mama oyo. Maman monta yo accepter que non problème aya na mona plateau. Moi j'espère au limisanga bana ngai. Lelo se bana boko ba pédé za graisse na ngai bana ngai. Yo bana no mi ba pédé. Bana no so ba pédé. Chef no pédé maman olba. Non, moi, je te comme si maman mais ça bien que au moins il mutu ebise ngana za na c'est d'un coquet bisa. Oh, dans l'église nani? Ouais, dans l'église. Ya. Makabo maman on le fait solo. Maman solo le solo. Est-ce que yo za pédé? Maman, est-ce que yo oza na compétence ya ko changer mutu mode de vie? On a compétence wana. Jamais. Donc yo maman mta komisi bino bongo ye ya kita momuke mama ye moko mama na bino bota bino alobi ye mta komisa bino ndebo sawa eza destiné pour moi c'est la destinée quelle destinée ana compétence wana mais c'est là non quand vous parlez de destinée la destinée oh mais n'importe ma bongo j'ai fait ma fille moi na robota babote eza ngai ne mna lukyo komande mwana le papa blo pas bombo était za ngai nzambe bana bo j'espère so limisa ngai s'il vous plaît obi nzambe pas bombo était za nani nzambe s'il vous plaît Vanda s'il vous plaît Ndeko s'il vous plaît on nous maman Vanda s'il vous plaît donc on le bano pe kimia Vanda to solo là Vanda to solo star bamona ye aboma mobali na ye biso bana mibali ofandisi biso donc on se sentir à l'aise et pour nous on commence à biso appeler s'il vous plaît, s'il vous plaît, na 5 minutes pardon. Tout sur le moment que. Bon si on s'attaquer na maman est awa pour na bien na bino. Bon na bien na biso. S'il vous plaît. Aussi longtemps ça la biso mabe. Pardon. Et puis ça comme mal bouché. Non, c'est non yem ta komisa ngabo. S'il na non komisa ngabo. Voilà la maman, je vous rappelle c'est la maman. Que yo ne me rappeler ngai. Dans un rappel peut-être toujours bossana, ya on l'a rappelé. Nego s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tous à la barrière. Maman oyo alekaki na nzela ko sakiye ko peut-être ça la bino na ça. Ba ebi na ba trouver la raison na ye andimeli Seigneur Jésus-Christ alingi bobika. Raison pour laquelle Aïe Nabino à travers cette émission. Chef, s'il vous plaît, namoni yoza mangala mabe. Ndeko, s'il vous plaît. Yaya bali. Quand on banaki makambo ya pédé wana. Et là on est salaki ke otika yango bien sûr que maman lelo aye ko révéler mutane azaki base ya makambo wana. Nakutala na musala nzambe bona nzila. Ya kakamba isanga ke. Ndio ndio sala. Nasa libunga na bunga. Ola mukolote. S'il faut le bavina yo ko lo bango na plateau. Ndeko. Kaya lo. Papa. Non c'est intéressé dans le kaya lo. Non c'est intéressé dans la bien, tu ko laisser musapi. Ah, ça respect hein. Boyo kanga mala. Na zabi na bi na. Boyo kanga yi. Na bi za. Ba demeurer na ba connerie na ba ventiro bo ça na. Na lobi na yo boyi. Wa yo muto boma papa. Vomi etikala na plateau. On s'est retrouvé. Nabi qui peut aider na yoza robot manango ba comme ça. Et puis mission au moyo. Oza da ndisi ndo oza boy. Oko ndisi ani. Ozo munene ko. Ozo mena senga yo. Fiston. Non, poursuivre monsieur. Monsieur. Et là on a édition ya moi. Akobé no to kobé na ngani. Akobé na ngani. Monsieur. Ozo mena senga yo. Na mena sauter pourquoi? Vie oh ko étalé na télévision ça vie maman na on fait ça na fait ah on fait ça na c'était on fait ça monsieur maman yo so me côté ma ko na combien ma
Na poursuivre monsieur, quand nene ebisi bino. Na vatia ba longa. OK. Bolon la micro s'il vous plaît. Bolon la micro par le petit garçon. Il y a namoni il va pas musu baza envoûté. Envoûtement sur les legi makasi. Bo comprendre ba bolingo, bo comprendre que na eko kanga été. Azana ba droit na ye comme ko vanda comme ko bima. Parce que beaucoup na biso nenya bimi. Donc ana ba droit na ye. Yaya s'il vous plaît. S'il vous plaît. Thomas Fabien. Na lingo zo parole. Yé au moins à reconnaître que Azaki PD, les lois de la société, maman a avoué ma camounion sur Salaki. S'il vous plaît, Yaya, s'il vous plaît, maman, ni no kolba na mwana na yo, maloba suka epa ya mwana vato bisa maloba, et pas l'homme de Dieu. Si les misans na ka maman no atika la maman no za o chanzenga pa mtu mzute na ka maman no Christ. Maman, merci beaucoup. Nandenge au reconnaître ma benayo devant tes enfants. Moko mo yazana na makambo na biki ezali ya okitanaye. L'homme de Dieu nalingo balibaya suka pour ces émissions. Le bandi o etikali maman na mwana ifuba le kana délivrance ni oreko bakisa. Je crois na olobala ndeko Chris. Ndeko je crois o yebisi biso ke okutana na musala nzambe. Ebi ke jari ya makambo okutani nango na vie ezalaki indépendant na volonté na yo. C'est-à-dire eza makambo cause oyo vie ba imposer au sans que oyeba. Lokola na kati ya bomo ya mutu ya toujours les combats où elandaka mutu soki ayebi ko se positionner malamu te ako subir pe akokwea na kati nango. Eloko na koloba na ezali mama asali malamu ndenge aye kotubela ndenge pe andimi ko renoncer makambo yo. Alors yo koki ko limbisa ye par rapport ya oyo azosenga. Et puis ekosenga ko landela bino pe na prière par rapport ya likambo. Parce que c'est bien bon oyeba kike ozalaki na vie moko boya mabe mais oyeba ki source nango te. Ezosenga il faut ko détacher pe na ADN oyo etikali kuna na kati ya ndako wana bisika mama na bino akenda kotikao. Parce que étant comme aîné esengeli soko leki na nzela délivrance nde ekosunga biso to récupérer ndekono oyo. Parce que s'il vous plaît, il y a un peu de loba. Bongo ndeko nanga o abimi wana. A plus na des petits sœurs na biso na sima. Wana to ebiti asala bango nini. Biso te wana bazana wana problème na bango esenga il faut yo nanu na mama ce qui déjà binomi balé boza soudé et ko permettre osunga pe bandeko na mususu ko longola bango na kati ya o ezali makambo elandi bango. Pe na ko bakisa na mama boye izalaka ateke oye kolela lelo après lobi kuna parce que diable a changé ba formule na ye. Lelo ako tenter na gauche lobi pe ako zelo pe na droite. Ezalaki o se repentir lelo ezala ya libela o luka opona vie ya sika. Luka o souffrir na nzambe, luka o tambola na nzambe po vie na yo pe ezala malamu o racheter pe avenir ya bana na yo. Yango ona ko kikoloba pour le moment. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Mesdames, messieurs, on est à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nabanzi Barotika na Thomas Fabien, Boumouni Makamnengi Leki na plateau. Moi, je dis merci na sponsor Nabis officiel Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui le sponsor officiel de cette émission. Bravo Jésus-Christ. Je dis merci na Banegonion Oyo. Il y a Orphelinat, Barosunga Orphelinat, bravo Jésus. Ils ont mis dans la commune à Matete quartier via la numéro 27A. Donc, centre de formation, la biso, pour la une base de formation. Maman chez la Mwanda, chez les Binoana, disponible bientôt, tout ça la spot. Et je dis merci, na ba union sur la Rabiso, pour partager belé. Naïbi que, tu vas comme que baby sa réputation, il y a émission, oyo, oyo, bouzo, pay bimi, ko imiter, mais original, les ara original, oyo, biso de tamoula raboye. Ils a, madame, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont été trop coutana, balasima. Bye bye. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.
Et tu peux 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobo tate, ndi yango ko sala keboka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko teni.